Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Ba fan nga nyonso esika bozo partout dans le monde, botala nga yo na kata Congo Zibula Meso TV. Congo Zibula Meso TV ngolo bani. Congo fungula meso na théâtre télévision, Congo Zibula Meso TV. Donc ce qu'on a besoin de ngai, kotaka na Congo Zibula Meso TV ko mona nga la valider. Et ko zo biloko asika. Pour ma sola politique na bete ngota na ko bete yango. Na na galère na pour laki. Et puis na zo ko kolobate. Et puis na zo linga bisa trouble. Mais muno so ko bisa trouble, nga la valider na bitike patata. Patata zo mwana yo. Nga na la banzala mingi na Congo na boy trouble. Na ko ya ko récupérer après. Donc voilà Congo Zibula Meso TV la valider ndalinga loba sikoyo. Do bo s'abonner belé massivement. Pour na loba. Na nazwaki te et puis na nga bisa trouble. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenia. Mama yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokonja ba mama la reine Omba. Si parando denju sare la kisanga nzela Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama Mama la reine Omba Balobi oza mo pepe Bapekisaka mota pemba te Umela Mama wongo La reine Omba La reine mama